Ton enfant Michael Ama, il est victime de conflit. Même les Wera. En tout cas, il a dit Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite aux okosa. Bako c'est la mouta kufa makambute. Bako c'est la mouta kufa makambute. To sekwisa Dakumuda bosamba naye. Yo za mwana nzambe. Komo zungu sambise bebe. Ton enfant Michael Ama, il est victime de conflit. Même les Wera. En tout cas, il a dit fait le bilan que ceux qui m'ont capable à continuer à ngapina en kota to réfléchir pour nango okili ekose kabiso lelo Dakumuda atika gene musique différence tu fais ça tout le monde a différence c'est pas papa Michael Ama en tout cas n'a habité en tout cas je me pose tant de questions pourquoi au comité là bas niveau oyo j'ai passé Michael Ama na téléphone. J'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Tout na Michael Ama na robane 2 minutes na robane kaka. Na bane yo. Nzamba pambola o pona ngana fingai. Dans les pays, on ne se retrouve pas avec tous ces gens-là. Si on les invite, ça devient un problème. Même ça, bato bazo traité ndeni asela kanzambe azafishana bata mokili ye mtu asela kanzambe pourquoi asola bata mokili azaka toujours pour répondre alobi musala na ye ezaki alongola bato na mabe Pourquoi zolo bana simana ye? Quelle était l'importance, l'utilité, c'était quoi? Yagoleka Dieu la chair. Les enfants de Dieu ont quitté leur maison, baillé na église pour être bénis. Il avait un album ou un concert, il est allé préparer ça. C'est long Dakumuda dans les laboratoires là-bas chez Kofi Olomide. Moi, Bako c'est la mouta kufa makambute. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Tolobaka celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Tolobango bongo papa Michael Ama oza pasteur. Oza pasteur ezana bate bele ba bongo la mitema na grâce na yo. Mais mettons oza da musala nzambe. Obi pesa statue otelu ke muto aza musala nzambe. Grâce na ye bate bele ba bengo ba bongo la mitema. Il faut lui de connaître ezana exemplaire. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans votre meilleure chaîne Enouchka Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques, sera toujours le bienvenu chez votre humble serviteur, le Mbingazo de la presse, Clark Kinzunzi Abouye Bazoua. Puis en tout cas, merci beaucoup pour vos appels, hein, merci beaucoup. En tout cas, 2025, on te tellement bien, ça la vision, on va on a appel, nabino, ba commentaire, nabino, ba message, nabino, tonton Clark Tolingi Bouete, tonton Clark Tolingi Bouete, en tout cas, merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir, ça montre que tout ça, la musala ngobé, tout ça va suivre. Bah remarque nabino, bah suggestion nabino, yango ça la kebiso musala to améliorer, to la bien obi bozo senga biso en tout cas, ngobé tara libakoute et to yambara ba message nabino, en tout cas, to vraiment en considération, peut to ça la obi bozo senga biso. Voilà, merci beaucoup à la grande famille de Enouchka Télévision, j'ai kanangira derrière la caméra, merci beaucoup et nabato nous sommes soutenus dans le Mbingazo de près de loin, en tout cas, merci beaucoup, mille merci. Là, je vois Madame Alleglas Moukendi, la force tranquille, la dame du cœur. Merci beaucoup pour le conseil, maman. Belinda, mère double, Balobé, Sayo Moboulou, Nabosanoté, Mami Longo, Bambo, tu nous passes aux alliés. Madame Bekam, Bambo, tu n'as eu la Bosanoté. Et pourquoi pas Marie Lomami 5 étoiles, Manga Moufoubé.
bambongo ebele bamoto no place ozali bato no soma lingaka lembinga zonga pe na lingaka bino en tout cas bo savourer biso massivement bo partager bo commenter et kozala vraiment bien voilà merci beaucoup mesdames et messieurs comme vous savez le mbinga zona sipesa bino na plateau nanga derrière bino ba invité de marque au bino bosenga biso en tout cas le claque vraiment face aux caméras pour que tout sur la paix le qu'on a fait ça paix avec nanga papa ba nyungu parce que bito zara pour na ko éclaircir to zara wana pour na ko nga mutu tete en tout cas c'est comme mabe ezali to telemelango et c'est comme bien ba bien ezali to boka toujours ba fleur pour que musala o ekene toujours liboso to zara biso to zaba hypocrite pour na mutu boete tout ça là nous sommes là pour nous conserver mutu nyonso tout ça pour nous lobela mutu nyonso en tout cas sans personne publique en tout cas konini ko kima biso parce que quand vous êtes personne publique to kozala pour ko analyser papa befe bozo ça papa o bozo sala le na lisolo ya papa na biso pasteur na biso to lingaka na kombo ya pasteur Mike Kalambai na pesa ba bote pesa azali en tout cas to sipelaka na ye en tout cas na banzebo kitoko o ya proposer na biso ba album kitoko en tout cas ya succès en tout cas banda en tout cas ba album mouvement ibeta ka penza o santo ki manze moko o ki o ya en tout cas et selo pe bien o kumisi nzambe et ce qu'on a dit na programme ozi pe kinya maro boy pourquoi d'ailleurs on met le soleil à papa na biso Mike Kalambai belé ba ko ba otuna ba kiasi oh le mbinga za rabino patana pourquoi ayeli papa na biso Mike Kalambai en tout cas ce n'est pas sur là parce que ça fait parler les gens en tout cas tout le monde on internet en tout cas combo ya passer Mike Kalambai et Mati à un certain moment tout le monde qui comme les sila qui n'ont pas peniel banani bazawadi les gars qui nous préparent les gars tout le monde qui en tout cas tranquillité comme qui nango qui même veut kotaki mais tu comme mona ayesus kozonga lisusu en tout cas biso lingata muto ozonga azonga na makaba bien auto betele maboko te osali bien osali bo non pasteur artiste osali boy mais soko yela makabo ko to monde qui eza bien te tout cas toya penzo bato ya ko pesa point de vue na biso en tout cas yo muto otalanga et muto azana façon na ya ko réfléchir muto azana façon na ya ko moni la makabo en tout cas libako ezala te mais ozonga kana elongo moko boy na nte mo papa na biso frère Patrice Ayemba bato boye bien petit to nango bo tela ngana ba commentaire aloba j'ai cherché le monde j'ai trouvé son dans l'église. Pourquoi dans le bien en tout cas ces derniers temps toyeba te confusion tellement makasi Bible écoute c'est biso différence fait ça na bato ba o ba sela nzambe na ba païen Bible muterie bisa biso mais le auto mona confusion totale et koti makasi toyeba te qui fait quoi biso nous to andingi moko toyeba te o aza sela ka nzambe o asela ka nani o aza pasteur o aza moyembi en tout cas toyeba te confusion côté poani pona ba ligne de conduite na bino confuser côté poani na ba axe au bino boza ko poser confuser côté poani parce que boli ko mélanger tout toyebi balobaki nini bible esa biso tout le monde aza parfait te biso toza bata masumu mais différence pour ezalaka oui toyebi ke nini nzo la chair ezalaka nango faible toyebi ezalaka nango faible mais ntango ozali ya mosala ya nzambe obipesa statut mo toyebi te moto aza mosala ya nzambe grâce na ye bato ebele babengo babongolaka mitema il faut ligne de conduite ezala exemplaire nalobi te qu'il faut ezala parfaite non ozala ngo te mais ligne de conduite ezala ndenge nini soki mokili ebina na gauche yo fo bina droite différence fo ezala soki mokili ezokende makolo likolo mutu na se non il faut ça la différence il faut tambola makolo na se mutu likolo c'est ça être chrétien nebi te sona oloba mabe c'est ça être chrétien c'est ça être une vraie chrétienne différence il faut ça parce que tout le monde a différence c'est pas papa Mike Kalambai en tout cas nebi te. En tout cas, je me pose tant de questions. Pourquoi au comité là-bas niveau oyo? Baby, so esalema kala papa na biso na komula sala. To mona ngwe bima o lobe lo côté. O silama na yo o silama esala pe lo côté il va peut eleka nango to bosana. Parce que dans le beloko oyo moto ba actualité ya ba makambo yaka. Une fois ka o simbi yango. Bato so ba ochamiso. Bato nyonso va baotelo miso pourquoi osimbi yango baquestion moto nyonso akoma kose pose baquestion pourquoi beti kara te mais lo mosu ekoya bobeti no kara olobi ni ani o ndenge ebandele ndenge esukela esuka mpe kaka bongo mais tonka yo ozuki deja otie kaka mwa liloba moko kaka boye ekanga yo
Tout le bac, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission. Mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Ibro setele yamana, kla yamana ndere babosa kayama. Mutokokota nanzela lipamboli na yo, na mbulo yo, mer rouge komemaye. N'avons dans Kofi pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée? Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Na papa Kofi peut répondre du son papa. C'est Salamaki Olobi Kaka. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Tout le bango bongo. Papa Mike Laba osa pasteur. Osa pasteur. Et ça n'a pas été béné ba bongo la mitema na grâce na yo. Ba te béné ba so ba solution ba vina bango na ba nalo yembo na yo. Il faut étambol na yo pe eza la différent na ba tumusu ba sali na ranzambe te. Na moni vraiment importance moko te oyo telemela ki mana cher o biso to yebi ke ezaka sacré. Na yebi te so ngamba naza lo babe. Debi ke cher ezaka sacré. Ezali moko sacré. O telemela cher pour na koyokola makambo oyo ezata na sens moko makambo eleka o kotisi na papa na biso Koffi Olomide na kati. Na yebi te olingo jouer na hypocrisie. Tout le monde qui osa parfait, au sol na artiste musicien profond, teto yo nozanani. Et donc on a zone kala paix à son âme notre sœur Marie Misambo. Marie Misambo bato traité andeni asela kanzambe asa fichana batamokili. Yem kasela kanzambe pourquoi asona batamokili? Azaka toujours pour répondre. Alobi musala na ye ezaki alongola batu na mabe ayana bango na ngambu koto. Donc azaki na soni wana te. Partout les missions na mona Marie Misambo les cas so batuni ba question en tout cas azaki lolé mo kilote pour na ko répondre. Azaki kwa simon oui. Basa ba ndeko na ngai. Lobi bila za beso ba bongo na siko so na kimi bango ezala ndeli siko bino vike bo wanga naka. Bomuno ke bino boza ba saint bato ba yemba musique profonde loka ba satan boko za na bango te so na ngo. Nicolas Cher, un pasteur. Je précise bien un pasteur. Likolo ya Cher oko sabato. Obo se ni peke congolais ba tozaka makasi na recherche. Telle ba vidéo nezo bana Koffi Olomide. Telle ba vidéo nezo beaucoup na kana clip. Yo tourné que beaucoup na bozane kuna. Bozane na restaurant bozaka na ye kuna na restaurant ba ni ezo bima. Etikali ka mukie ka to mona ka vidéo ya yo na Koffi Olomide ya ba ne mususu pe. Tout le monde a dit au latima pilote na papa parce que sur total na be monsieur Belia Koffi Olomide sala ya ba kala lo ba makamuna yo. Ça montre que yo na Koffi Olomide bozaki na moi relation mo boye. Intimité mo zaki parce que Koffi Olomide auto na téléphone o benga yo. Ni miso boka sala lobika o benga yo. Je dis Mike, bon solo la, bozaki bana intimité, bon solo la, bozaki bien. Bozaki mais jusqu'au olinga o ignorant kolinga koute, ozako ignorant devant fou la bateau, devant public et Nicolas est cher, mais pourquoi? Non. Talo ba retomber na ngosiko yango. Ba retomber bimi tellement ebelé. Ba to solo ka ba vidéo na yo. Mutu oyo ignorer. Oyo biko benga te na téléphone.
mais tant problème so da komuna personne en tant azalaka en vie biloko oya lo ba ko benga bozinga bo initiano au décate poani parce que le papa so da komuna azate azana makasa ya ko se défendre te azapena ba preuve la biso te excusez-moi azapena ba preuve te ko la biso te ba preuve yango bowe to sola ka boye da boye yango yo yé pour se défendre non eza correct te elieza la mie elieza la vraiment mie tant papa na biso da komuna zala ki on vit à sala ka ba sortie médiatique wana elieza la mie o le ka se défendre oyo lo bakete eloko balobi ki eza lokuta information eza lokuta eza boye tolinga to comprendre c'était ça comme ça toluki to analyser pe makambo yango totali to moni kaza na raison to pese raison aza na tort to pese tort mais yo pendant tout ce temps yo silama na yo au fana no tranquille eleka ba combien d'émissions salema confie no bide combien d'émissions na yo atanga kombo na yo ya bai kalambai combien oh mission totale once go ya confie no bide totale ngote parce que au fond de la internet si tu obi que passer mais quand au fond de la internet c'est toi to kosi au fond de la caméra internet tu obi que o aleka ki bo o matia pe kota ki bo ya bino na bino pe koti bo au fond de la capenzi internet au tel émission là ce que ça qui commence à qui fausse et qui le coûta pour ngoleka mais yo silama na yo au fana na yo to mo ele ko pe leka na ngo yo moko ye kaka non daddy babenga bino ba daddy te benza te bon mais biso na ko ba confusion pour ani na belo ko ba to ba ko différencier mino le souté to yeba te mais ele si la biso to yeba ko différencier mino te bozara batali boso ko porter ma plainte bozara boso batali boso ke bana wana boy na boy mais non biso musala biso ko promouvoir bino musala biso bene zara bon to promouvoir bino nos artistes musala biso yango wana mais c'est donc contre makamno parce que tout le monde berra les a tellement mingi berra na boutique la ta au monde lo mususu pa ya ko sa mo musu ele kanango oui, on a conseillé le comment vous les canango. Hérité ou t'en as pas conseillé le comment vous les kinango à tes total à tes azane koto. Et les canango malgré tout le mais les cas. Mais ouais bino. Ouais bino tellement ma casse par rapport il y a statut na bino. Vous voyez? Il y a bino tellement ma casse qui boza batuma oyo bosa de la kanza mais faut différence mourizalra. Okoko ene loko moko boye songolo pakala metebi te eloko yo boye na boye to calculer ngo sel pe boye na boye mais ye bilo mususu oboko ko ena ngote yango lo buto mona ba passer bo sa ba scandale tellement ebelé na bona ko to mona ba détail ya ba passer ebelé makamu na bilo non tozana pona ko juger bilo te mete bo sala musala kitoko. Ton enfant Michael Ama il est victime de conflit. Même les Wera. En tout cas, il a dit ferme la bouche. Seulement toi là, tu danses la musique de Wera. Quitte là-bas. Toi, tu manques danser la musique de Wera. En tout cas, il a dit toi, tu pas Wera n'a pas la famille. Il n'a pas de membres de sa famille qui viennent chez lui, lui aussi va chez lui, chez eux. Dans les pays, on ne se retrouve pas avec tous ces gens-là. Si on les invite, ça devient un problème. Ils ne sont jamais là dans les églises, on les présente. Où il vient ça fait quoi? Il faut qu'il appelle Tata Honda. C'est le peuple congolais. Toute la vie des chants dansent. Ça fait quoi? Vous pensez qu'un chat ça devient de Satan? Arrêtez ça. Plusieurs vont ici. Quittez là-bas. Oh, la musique des enfants. C'est quoi?
Ça c'est grave. Moi j'ai l'un de mes enfants, Trésor Moukoun. Ils ont commencé, ils grandissaient ensemble avec Fali. Comme Fali chante la musique du monde, ça ne peut pas être des amis, ne peut pas être des frères. Non? Tout le monde a passé un scandale tellement ébélé. Un scandale tellement ébélé. Si tu as un scandale tellement ébélé, tu as un nzambe. Tu as un parce que tu as respecté Bino. Mais pourquoi Bino pas na bisoté? Pourquoi? En retour, vous gagnez quoi? Succès comme que ça, la vidéo beaucoup bon tes amis. En tout cas, bon peut savoir son makasi. Avec Mukuna. Na bengo 3 fois papa. Na bengo 3 fois. En tout cas, exemple oyo sali, excusez-moi, na comprendre ngote en fait. Na moni na sens na ngote. Avec Mukuna tozonga kaka. Non ba mba passer tozonga biso na toyeba makamuna et ya na réseaux sociaux. Tebi que cher na biso ça rango faible, mais un pasteur, il faut ça na lui azana lengé de mawa boye. Ba vidéo no yaka awat. Avec la dame na boso ni komone mami, je crois sur mami. Et ya ba vidéo na kati ya na voiture no et ya awat. Mais ou pasteur. Donc ce qu'on se part il y a pasteur mais mais tu trouvons normal. Tu vois ça normal ça ngolo ka spécialité parce que moi na bino kaka to cha bino kaka nini babenga ngoni bino nyoso bozaka mbadi ya fufu ya nini ya sac moko bino nyoso mwana kati wana parce que muto so aza bana sagesse aza na intelligence ana bwanya moko boye na makambo ne komeli alinga pesa de connaître conseil. Maintenant yo c'est que bino boka banzema ba kofi oui on accepte yo ka ngo ba biso to za hypocrite. Biso ba fait au thème to minute ba kofi c'est que to kata ndombolo to kata ma minute ba fait bobi na ngote minute ba fait au fond ka silencieux bo ka kuna fois kofi ko les ka bino ka bo boudé minute bobi na ngote minute bo so ba ko ka ba dialogue en personne ba pasteur belé ba bala ba fait na bango to o ke fait pasteur bo ko aboyi musique mo kilebetama ba c'est belé banda fête banda kina ninge suka chanson kaba chanson chrétienne tebeta bosala ngo poani meto yosko to na biso bino boka bisika kufi oui to yoka ngo biso to ba hypocrite lo ka binote parce que binote bozo na cher boye na biso face mususu na libanda boye aso milongi mususu bosa makapo kutu ba paye bosa na ngote. Parce que bana na boto matina kolibo na mona musicien moko te ya mokili ba vidéo ne na kata voiture na ex na so déjà moi mo na mona te en tout cas so ezabo zo ngoti na ba commentaire mais tandis que bino ba pasteur to mona ngo bino na bino ba sele ngwa ba rade ke zongi o mona o kuna o ba so la raté ona o ba so la raté to mona ka miti za makasi ko boyembela biso to nzembo ti tout le monde a mis ses collègues, il a passé un caméra, passé un Moïse Mbié. Et qu'il a est-ce que tout le monde va servir une zame de l'enga solo? Est-ce que va construire un enga bongo? On a l'équipe internet à qui jeton, il y a beaucoup de jeton. Est-ce que va serviteur en zame va construire la bongo? Non. Beauté, il y a bolingoté. Parce que Bible nzambe est moko attikele biso tous la bolingo. Linga ndekolo ndeko za komilinga. Sko bino moko. Il fait bon ça d'exemple, bon ligne, tout sentir amour wana, bim na bino bolinga na raté. Wa le cap à papi, na tout ni kaka. Pasteur Moïse Mbié, pasteur Mike Kalambay, amitié na bino kenda wapi. Amitié na bino kenda wapi. Na zongi lisusu ne bande. Na nzema papa na biso Patrice Boy Moussoko. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé ça dans l'église.
J'ai trouvé ça dans l'église. Tout peut se la mise pour faire une raison. Au fait le milieu que ceux qui m'ont écabé à continuer l'anga puis non quota. Tout réfléchir pour nango. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup. Tous auront qu'à la légèreté. Ça dit beaucoup. Oh, parce que moi écabé à pasteur. Comment qu'on fait le milieu oyo aza artiste musicien profond nani aza profond mais alors ba question qui m'a kaba continuer à ce qui est pas en côte to ko le qui sont ka boité il y a quelque chose parce que au moins qui te monto aza passer il faut que la boise exemplaire aza la boise même le quoi aza est pas netté ba qualité zatia ka ba défaut tant qu'on fait le amoni bon avec yo so ya côté la ngape na côté tant qu'on fait le to la côté makabo awasa makabo mie ke bino to peut ça qu'on fait le bidé raison oui en tout cas mon père mon continent a fait raison en tout cas le moment a fait raison pour ne lo kuana limbi sa biso baso côté to betaka libaku autant on sala ke misa to ba te ko fait le milieu ke musika ko fait le milieu pour na lobibo to peut vraiment raison na ba acte ya boy ce n'est pas bien nazongi le loko parce que na bi ki na ba commenter ko zonga te mutaka parfait de oui je ne disconviens pas mais exacte que ceux qui te ont parfait que au moins qui mokili bi na koto ngapi na zala kande mo mokili non c'est inconcevable tu es un pasteur le ligne ya ko tambola na o mususa na eza différent oui au moins maman mususu na kati ndako ndenge on respecter pasteur na yena ndenge on respecter mobile na ye donc au moins on ka différence ezalo que on pas pasteur makasi ke mobile ni na ndako pour to pesa bino parce que boza batu oyo bosunga biso to bosunga biso bato comme la présence ya Nzambe mais quand on a ba promo les kelinga na zala ba kamo les kelinga la fois ni que l'église qui passait mai kamba ya tei est-ce que na zala qui non le betingai non. Je dois changer ma vie, je dois faire ceci, c'est donc quand non au TK est pas banze mon abino. Mais to sentir on pas nabino. Balobango na français la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas pour rien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Il faut te sentir en haut. Te muto te abatu. Muto te le manager wa pexation mabe. Te mabe to kuta été. Mabe auto côté pour yo ko pekisa biso yo moko passer wa pekisa biso ekobo to retrouver na ekobo te passer ko pekisa biso o se ka tout za na bolingo entre biso na biso to lingana yo pe faut ça no exemple to moke te ye pe na ba cher collègue ne bolingo ezali siko pe bo te biso makamususu mais bino bo ko sala ngote te to tika na biso to tika na biso. À quoi bon te benga bino ba pasteur à quoi bon te benga bino ba serviteur ya Nzambe oh bino lika titre to pesa bino OK d'accord to pesa no ba titre wana to accorder bino ba titre wana to accorder bino ngo vraiment to accorder bino ngo to accorder bino vraiment ngo comme lika la titre kaka te to benga go dadi ni nani to OK to nzimi to sala ngo bongo non. Il faut beau changer. Il faut vraiment beau changer et aux ala bien. Et c'est on a vu c'était Nzambe na likolo et ça les bien. To muto ka on la Bible awa soki musumu ki moko aka moko abongoli motema fete zala na lola. Siko so bino pe beau changer wana. So bino pe beau changer na lola za comment? En tout cas, analyse dans le lot exact pour na koya ko charger papa la biso Mike Temer ezaki ki juste to solo lango parce que ça na kito côté et ça penza kito côté voilà merci beaucoup to singa ka ba partage na bino bo consommer biso du début jusqu'à la fin bo so attendre na bino ko partager na bi ke vidéo oyo comme na ba sala Nzambe nyonso ya monde entier et muto to ça ma part na ye to changer et vous allez vraiment bien ba j'aime na bino ba commentaire na bino to yamba ngo pe to sala o bino bo singa la biso merci beaucoup mes salutations
à ma famille Nzunzu, en tout cas, on a l'Ingarabilo, à mon fils Riken, on a l'Ingarabilo vraiment, à ma mère, à Fima Mouni, depuis la France, Mambo Teno Pasozali, et il a pas serviteur Nyo sur Nzambe, et on a l'Ingarabilo, en tout cas, vidéo où il a interpellé moi comme on a dit ça, ceux qui collent sur Zomité, Nganabilo, donc prochainement pour la sujet aussi. Bye bye.